Ça chauffe déjà sur le plateau. Tonton t'a dit, Mikolo yo, tozoyoka actualité za ya Caleb. Et patati, oro lo bani pona Caleb. Voilà, Kulutu Caleb na kolo belae, bakomi ko mélanger biso nyonso. Bateau yo, bon, comment dirais-je en fait, bakomi ko tia biso sac moko avec de parvenus. Bakomi ko tia biso banzungu moko na bateau yo basala ka bêtise. Bakomi ko tia biso ba place moko na ba gueux. Bakomi ko tia biso ba place moko na bateau oyo baye koluka buzz na internet. O bazo sala ba n'importe quoi de regret na nga ezala kaka wana. Salut à tout le monde, je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Vraiment, ça me fait du bien. Hein? Alors, des gros bisous à tout le monde. Babi Cheneka Moko, vous s'abonnez massivement. Babi Gemidor TV Marambo. C'est la meilleure chaîne et une vitesse à Nyama. Donc, s'abonner et ça langa bien. Et yobongolanga, ils allaient chaîne bino bozalaka jamais dessus comme d'habitude. Et même la news ya bien. Babi qui toko pelengi, wala kepe sabambo tenanga la fananga tout au bozomi partout dans le monde entier. Na lelabno ya trop, debno pe bolelanga. Na bosanité mon boss na kombo ya papa de Onjinga. Donc bambo tebele, la peso bambo te longona mama, longona mama bitanjinga. Donc bambo théâtre, na bosani pété, non sponsor et paternel, Miston Malewa de Dani Maneka, donc babi sponsor na bondé les sponsors donc Miston Malewa de Dani Maneka, na Hermione Maneka. Na la choix des fonds suisses. Donc, na piem de Mambote Belé. Na bosani pété de Myriam Coiffure de la show des fonds. Donc, na bosani binoté. Donc, Mambote na ouvre ma place aux alliés. Et ça, là, nga ba bien. Erbozalaka vraiment branché. Babi kolobe belé mbanga pasi lelo binomo bosomona na zone invité spécial. Donc na nio komi pour la mona invité au sala bino babion. Donc beaucoup se retrouver dans zone poto solo la mingi makambo oyo bino boyebité à partir ya masolo nganende bokoyeba. Na l'équipe directement la présentation. Bonjour papa Tadi. Bonjour maman. Bonne santé, moi on a tous les athées, Saoudi bani. Tes santé ça va, Nzamazo Sunga, Nzambe Azobatela. Je profite pour cette occasion de tendre un micro pour la toute première fois de ma vie de dire un grand merci à abonné sur la chaîne Oyo. Gemidor TV. Gemidor TV, un grand merci na réalisateur Nabiso Azosala Moussala. Donc ma question yo biyano yanga. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, n'engato sola moi mkie. Ngai na ebio au sala cinéma pour le moment ça non ozo sala ni média. Voilà, pour l'instant je suis na Top Média Télévision, je suis chroniqueur, je fais la chronique musicale. Je suis réalisateur en même temps et je suis cinéaste aussi. Voilà. Merci beaucoup qui toque. Mais ton t'as dit tozo sola mke bo solo na YouTube. Parce que ebele baye bara site YouTube mais baye bara maramoleka ke belé te mais avant que moi liboso YouTube et comme na maramama be trop par exemple ba vidéo monsieur a publié donc ezo mais ba implicité na ba foyer au moins tom suba émission musuba bazo sala ba utika banzo to libanda de comme na mama be trop ko ba ni pona ya. Premièrement, merci pour la question. YouTube, comme il y a YouTube, et l'équipe est parce que Mokili et les autres sont
na YouTube tout un chacun de nous ayebi oyo ayaka koluka ayebi objectif nae ayebi musala nae ayebi nini oyo azala nango besoin. Donc c'est un peu difficile ya koyeba ya koluka moyen ya ko orienter ou bien ko sa ligne de conduite mo dans na YouTube. Et surtout que c'est un endroit oyo ebele babé en YouTube et ça église, tu vois. Il y a trop de parvenus, il y a trop de excusez-moi, il y a trop de bouffons, il y a trop des inconscients aussi. Il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup de personnes au bazoya pour parce qu'ils savent que de l'autre côté, facilité mon boizali, facilité ya makambu mo boya buzo beza pour bato poto balinga kabuzoba. Mais en soi, YouTube ezali mabete. Ils ont dépendre na éducation, na ba culture à battre. Donc c'est ça. Émission les zaka kebo solo na YouTube. Bobi zaka yo inda, ça chauffe déjà sur les plateaux. Ah bobi nyon c'est bien. Bon continuer quand na ko s'abonner et ça la nga lisu ba bien. Tant dadi tozoko ba toujours na yebo sala pe cinéma. Lelo batebele balobaka que ko sala théâtre za musala bazoba ya solo. Kosala théâtre eza musala ya bazobate parce que théâtre yango moko esenga motu hein? Donc voilà eza musala bazobate po batangela yango te papa te e batangela yango ina ezali pena bato bakota kado atangi cinéma atangi théâtre voilà. Oh comédie la comédie aussi ça fait partie kaka ya art mais eza musala ya bazobate toza na ba comédien na mokili oyo peut-être que je ne saurais pas citer leur nom ici, mais bazali bazobate et pas nabisonde comme abuzoba parce que to memango na ndenga abuzoba mais en soi eza musala bazobate voilà. Merci beaucoup. Est-ce que obala na bala na noté, je suis encore célibataire voilà. Pour la nino balte. C'est parce que c'est pas encore le moment. Je pense que ce qui moment est nzambe a ça la grâce, je veux me marier. Voilà, par exemple, si tu écoutes un film à craquer, non, t'as dit à comment penser papa sincèrement, ma vie privée, je peux pas commettre un libosa caméra, hein? Voilà, donc c'est ça. Et ça, simplement question curiosité quand même. En tout cas, merci beaucoup. Les caméras sur Yamalongo, mais Melaki, abonné à Gemidor TV. Voilà, la chaîne Abino, sincèrement, Yango Lobaki. Et ma question et j'ai tellement beaucoup de réponses pour ma question. Il serait mieux que yo erogotu nanga mutuna ngana koya na babiyano oyo et ko permettre les abonnés à cette chaîne bazala convaincus bazwa makambo donc sengeli ba bénéficier na moi savoir faire savoir être au bisoto za nango na mitu donc je suis vraiment disponible pour na ba question voilà. Ah ba question musunga la linga vraiment polémique té bon bi mikolo bi polémique ndé marambo mais là qui mango parce que naturellement la linga vraiment polémique té tant ta Dieu biso na pour le moment aux chroniqueurs c'est ça non sikoyo ndengo za chroniqueur nini on dit makasala musako leka sincèrement toza na ba chroniqueur belé basala musala kitoko baza ebele otanga ta moko nakotanga bon soki natangi moko nga solo la kana ba chroniqueur ebele basala musala kitoko au moins te que so natangi moko mususu na peut-être akosepelate naza na ba master nanga ba Ivipan les directeurs des infos nazana ba masananga e ba alendele nazana ba masananga ba chic nazana ba masananga ba yams nazana ba masananga ebele na ebisio ba killer nazana ba master belé ba Daniel Lebika ba pardon ozane la conteneur pardon conteneur to nini yebisa biso skoyo avantage nini ezali ozana ngona musala ke chroniqueur. Avantage ya musala ça me permet yako mema un plus na bandako ya batu na makambo ebele o peut-être ba ignoraka na nzela na yango nakoki koteya na nzela na yango nakoki ko instruire na nzela na yango nakoki pe kopesa leçon donc voilà et ça donc avantage non désavantage nango eza parce que ba komi ko mélanger biso nyonso bateau yo bon comment dirais-je en fait bah comme sac avec de parvenus
bakomi kotia biso banzungu moko na bato yo basalaka bêtise, bakomi kotia biso ba place moko na ba gueux, bakomi kotia biso ba place moko na bato oyo baye koluka buzz na internet o bazo sala ba n'importe quoi. De regret na nga ezala kaka wana yango moni lelo. Il y a certaines personnes oyo ba se permettent ko benga biso ba chronophoti, or que nous sommes tous à quatrième pouvoir oyo ezo senga te photos à la respecter comme toza comme respecter te yango pe bato bazo respecter biso te. Voilà, donc régler na nga makati ezaka que non buzo ba bato misusu ezo kota na biso na kati. Voilà, Buzo babatu misusu ezokota na biso na kati biso moko toza ba témoin. Ça chauffe déjà sur le plateau. Tonton t'a dit mikolo yo tozoyoka actualité za ya Caleb et patati orolo bani pona Caleb. Voilà, Kulutu Caleb na kolobela e maloba ya mabete parce que c'est un Kulutu auto solaka. Nous savons bien qu'il y a ezokopela moto entre ye na Ndekonaye Elise Salomo. Je pense que bako trouver terrain d'entente. Lelo tolanda ki bango na parquet kuna po babenga biso na parquet. Tolanda ki bango na parquet to luka moyen to yeba makambo yango ekoleka ndenge nini même. Malheureusement, nous sommes arrivés en retard. To yeba ki penate nini o elekaki to comprendre te ndenge nini makambo yango eleki. Moi personnellement, j'ai tenté d'appeler Elise. On a parlé avec ma soeur. Il fallait tout kutana pour tout luka moyen to zo moi même à moi 2-3 minutes moko boy. Il y a apé sabiso makambo par rapport à ndenge elekaki, mais malheureusement par rapport à l'occupation naé, par rapport à makambo naé, a dû tenter, mais au moins nangam où il y a présent Caleb tozala ki wana na équipe technique na ba cameraman nyonso bazala ki wana bazo ki zo ki moi 2 3 4 personnes. Loko la affaire eza dans la justice. Attendons, la justice doit faire son travail. Nous faisons confiance à la justice congolaise. Toyebi ete justice congolaise akosala musala na ye ya malamu na ndenge esengeli. Mais ya pasi na ya mawa eza que non, c'est eza ba artiste mibale ya mboka na biso oyo basala ka fierté ya mboka na biso nde bazo ko se retrouver na liboso ya ba juge. Voyez-vous un peu, bazo se retrouver lelo liboso ya ba juge. Moi regret nanga muki eza kaka que non, il devrait d'abord commencer par parler na kuku. Il y a des autorités oyo bakambaka bandeko na biso nyonso basala de ba théâtre oyo za papa na biso masumu de blindé. Peut-être il fallait ba memango même attendre ndenga famille. Mais le coup a déjà commis la justice. Attendons la justice faire son travail. On ne peut pas commenter la justice. Moi, je fais les relations internationales, bien que le journalisme que je fais, moi, je fais les relations internationales. Makambo Etali, droit, Mibeko, Nazala, vraiment ma capacité. Alors, j'ai vraiment de réserve. Il y a qu'à commenter les affaires juridiques. Donc, je suis comme ça. Merci beaucoup. Réponse Kitoko. Tozoko ba toujours. Tant t'as dit to biso sotoye bike mukuna abimi na prison. Parce que bakanga ki mukuna pona ba problème mo boye donc ndeka to ba vie eza na réalité belé. Donc mukuna bakanga ki après azasko libéré. Mais eza na batu be ba sepeli ndenge babisi mukuna na prison. Eza pe na batu misusu ba sepeli te ndenge mukuna abimi na prison. Yo ko lo bani pona. C'est normal, hein? Et eza loi ya nature. Eza loi ya nature. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui est la contre yo. Dans la vie aussi, eza pe batu nyonso pete bazala pour yo. Donc des fois même ataka na bandako papa aboti bino na maman, comme on appelle peut-être bana momi balepe ba yo kana na bango pete. Tu vois? Ngana ko répondre que et eza normal. Eza vraiment normal, eza puissance ya nature. On ne peut pas se retirer dans notre kimate, tu vois un peu. Et la puissance, il y a nature, mais je dirais un grand merci à la justice à Mokanabiso parce qu'on suppose que la justice a sali mosala nae. Oyo donc sengela ki ko sala, o donc ezala ki ya mutuya. Justice a sala rien que son travail. Justice a sali mosala nae ba quitter papa Nabiso. Aujourd'hui papa Mokuna azali banda, ezala ki sengolobi. Na bandeko nyonso ya ACK biso tozala ki wana. Esengo de voir que leur papa pendant ceci c'est 4 et 5 mois Azaki Musika na bango a retrouvé sous famille bana ba sepeli bandeko ba sepeli. Mais moi je veux me poser mille et une questions par rapport à bandeko o bazo ko luka ko sepelate ba ko sepelate. Pourquoi
parce que ceux qui ezalaka makambo ya mabe ou papa na biso azalaka fautif ou papa na biso azalaka coupable, peut-être la justice congolaise n'allait pas permettre que ce monsieur aujourd'hui azala libanda, parce que basor o babanaki kofunda papa na biso ezalaki makambo etali viol, ezalaki makambo etali ba menace, et puis le papa détenait, il paraît qu'il détenait des documents moraux illégalement par rapport à makambo bandako et tout. Donc ce qui a quitté le lot, c'est vraiment quelque chose de bien. La justice a trouvé que non, papa Oyo Maboko Neza Pembe, il faut à Libanda. Voilà pourquoi il est dehors. Donc, merci beaucoup. Tozo kende molo molo. Okolo banini pona batu oyo basambwisaka personnalité ya basala nzambe, parce que Bible lobi na biso ne touchez pas mes oins. Okolo bani pona ba. Moi personnellement nazalaka d'accord parce que ce sont eza ba valeur mo il faut te protéger, et ça ba valeur mo il faut to zalana yango, faut to garder yango. Ko bino bana basi bokomi ko tambola pe na moi malamu te, bokomi pe ko tambola na moi ba malamu ngai te bango na lobi bino bana basi ngai te to tati bango solo là, et ça dire que bana basi en général bokomo tambola malamu te, et ko sambisa les hommes de Dieu za malamu te, à la fin on bénéficier nin ozwanin. Donc mais aussi que les serviteurs de Dieu bamitia na place na bango que non bazalaka basali ya nzambe, bazalaka basali ya nzambe ba profitaka na sima ya ora na bango te pour abuser, et pas ya bano bazo ya vers bango o bazo zo bango lokola ba papa, mais na bande kwa basi o bazo ko abuser na basali na nzambe, vraiment eza malédiction, parce que voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Wana tokomo chité, tokomo koma na suka émission na biso. To linga pena to silisa. Oui, tokomi na fait parce que zaka likamo ba bingo ngande marambu. Pesa numéro contact na yo, liloba suka no ezani ni pona ba fan na yo. Liloba nanga suka ezaliete. Merci beaucoup parce que na yeba yo na casquette mususu. Aujourd'hui na monyo na casquette mususu. Au telinga micro, je dis gloire à Dieu. To salaka musala o na bosolo, ba papa na ba mama bazwaka ka ba pari ya mabete ya mwa malamu pe biso to salaka bazwaka yango. Na lingi bango mingi bien que na yebi bango te, mais le numéro de téléphone je peux pas donner mon numéro de téléphone parce que ça c'est mon adresse. Je pense que ceux qui ba kozala na besoin il y a reproche et remarque ou suggestion, numéro na yo gozala wana o bako benga yo et yo okoko misa message pa nga ou soit ce qui te sololi nde na kopesa mutu numéro nanga mais na télévision bo na ko kokate. Donc bana na nzambe bozala malamu, ba papa ba maman bozala pe malamu. Donc c'est ce que je peux répondre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, comme na suka émission na biso. Émission qui présentée par ngamoko journaliste Nancy Dora, nazalaka na gu ya mangusta, bakiselanga lisumwa simbinga, et salanga ba bien. Yo bongolanga, oui. Natuna. Sko yo journaliste na gu ya mangusta. Omonite ke bozo boma musalo. Non, zela non. Journaliste na gu ya mangusta mwasi mbinga. Donc c'est-à-dire que ba papa bazotala yo na ba maman bazotala yo faut ba ke Nancy Dora nde azabongo azana gu ya mangusta. Wani zekinga. À toi la cinéma, pardon. À toi la émission. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Sous en plus na fidélité bozala qui nango pona kolanda émission oyo balobi bozala qui jamais dessus émission mo qui toko et celle bino ba bien et celle bino ba sai ba place nyonso oyo bozwami ba bibo continuer na kolanda ka émission chaîne kamoko J'aime d'or TV babi yango ne makambo na kepesa mbote nanga na groupe les amis de Dora. Donc boza vraiment belé donc veut dire son obo à côté c'est qui n'a baye yo bobi ya uzamutanzambe mwepe na baye yo ya trop ezate. Merci beaucoup. Numéro na ya téléphone izawana pona ba problème na bino mais ça ba problème moko ya saleté et ça la ba problème ya ba responsable et ça la nga ba bien. Un grand merci sous na mo boss papa de Onjinga na mama Bitanjinga, donc ba sponsor na biso na pesi bino su bambote belé. Sponsor est Miston Malewa, donc bambote ya trop Miston Malewa de Dani Maneka na Hermione Maneka de la show
Donc, mbote belé de Mariam Coiffure de la Chaux de Fonds. Donc, na bambote à 3 à la prochaine émission. Bye.